Bonsoir, bande konanga. Ezanga lisusu mamuluba. Ngana lobi nayebi ke lobi nasala ki audio. Nazongi susu ka lelo po. Nauti olanda émission ya ndeko na biso Eliezer Ntambwe. Azalaki na invité moko, donc boyo kanga très bien. Nazobele la contre Eliezer Ntambwe te, mais plutôt contre invité na ye. Invité na est un homme chrétien. Naebite biso peuple de Dieu to saliba chrétien ni na mokili. Les chrétiens juste qu'est-ce que vous voulez avec nous le peuple de Dieu? Bolingi nini? Bolingi na nini ko bino ba chrétien? Na lobi ndenge bosi bo réussir na ko rendre batu ba bololé e ko kaka te. Ndenge misala na bino ko kosa ka batu chaque dimanche e ko kika te. Ndenge bo travaille en collaboration na gouvernement de ce monde. Oui, vous les chrétiens, vous avez partenariat bête de la terre. Et ko ki kakate, bolingi na nini ko? Bolingi nini? Boyo kanga tato azoloba nini? Azopekisa batu. Batika ko boto la bangombe ya Banyamulenge, to kwa butana bango na kimia, Nations Unies bazozo ba rapport, un jour bakoko ya ko silika, balobi ke bakata mabele parce que minorité ya Banyamulenge baza persécuté na sol ya Congo. Tata oyo. Et puis son alandia kisana omala on dirait aux anopeza irote Et puis morphologie non de natala ki pesa morphologie pa banelotika. Si kozo akota makana mso po ani. Yo zano nelotique nengo zala kawana. Na bikunda na Somalie na Mogadishu, n'y a-t-il pas assez de problèmes là-bas? Kendo kota makamba banoko no kunati, Makamba mso zéro zo kota ngona mpona nini. Et puis les deux. Monyamulenga koza la persécuter ndengeni quand il a un chez lui. Azana Rwanda saka kana en face. Oh. Ngana zo comprendre te? Mutako bele la ke bazo malmeneye oyo asali ba siècle na ba siècle puis azangenga kozonga te pa ina ye. Là, on peut comprendre, changer que identité, je peux comprendre comme exemple le noir américain. Chaque Africain a un chez lui. Normalement, nous avons 52 États dans l'Afrique, pays. Congolais, Azano Emboka Babengi Congo. Brazzaville, Azano Emboka Kuna Congo, Brazzaville. Côte d'Ivoire, Nigeria, and so forth. Mwanyamulenge autaka Rwanda il a un chez lui. Et ça le kola ngai pe na ko kende ko seko invandi ko donta bani ko vandiquer ba droit d'existence tanga na kati Rwanda te. Aussi que longtemps que moi je n'habite qu'en face ya Rwanda. Non. Ça na se plana ndenge bazo traiter ngako na Rwanda. Na ko sala ni na kangibi shetana nga sina zongi. Tangu Kagame azoka kibokonzi. N'est-ce pas que tout le monde a ko mabala kuna na est ekufa? Moi si a Munyamulenga balaka mo homme congolais baboti bana alobio nazongi na Rwanda na biso ake pe na bana na ye salamaka non yo toi tu défends quel argument? Et puis les deux, quand est-ce que l'homme noir va commencer à mettre son pied par terre que non enough is enough? Pourquoi chaque fois les occidentaux doivent nous imposer ce qui doit arriver à l'homme noir? Why? Banani baela kabiso Banyamulenge na Congo kaka bango ba mindele wana toyebi histoire na ote. Et maintenant, le Kolatolingi peut bangote pour bazaba toba poison. Ngana le bien. Est-ce que les Nyamulenge sont les seuls immigrants ou réfugiés dans le sol congolais? Pourquoi c'est seulement ce groupe de peuples-là que nous avons un problème avec? N'y a-t-il pas de Sénégalais au Congo? N'y a-t-il pas de Libanais dans le Congo? Ba South Africans bazalaka wana te? Même bango ba mindele bazalaka wana te? Il y a les blancs babotama kuna na ba Mozambique, na ba Zimbabwe, n'est-ce pas? Why problème na biso ezozala na Banyamulenge? Les Tutsis. Telle histoire na bango. Si tu as envie de défendre leur cause, commence ta lamentation par exemple avec Éthiopie. Pourquoi Éthiopie a écrasé la mentalité de Nyangalaka Tawana? Tala na Somalia, pourquoi ba s'installer? D'ailleurs, na Somalia, banga qui va se camoufler, ce sont leurs cousins. Na Nairobi, akuna na Kenya. N'est-ce pas que le président pas Nairobi, pas question. Qui ne connaît pas Bizarre Yabatouana Ndenge Bazalaka? Biso na Kinshasa to baka poison ndenge to ebele ngo lelo tant que na nkete ba ke poison zela ki ba politicien batu ya mbongo bazoko tia na ba poison lelo comment na un pauvre étudiant azo tia la muninga ne poison pona nini peut-être pour muninga lobby azalaka kitoko lobby peut-être azo kitoko poto et ça n'est pas ça tia muninga poison mususa otia ka poison kaka tika tia kaka kadi ampemba moko boy
est-ce que zairo azalaka na mtema ndenge wana? Yo tali nature of crimes commis contre le Congolais na est ya Congo, mais messieurs za liboma na mutuna otata oyo. Elle ozolo ba ko garder ba archive et tout. Tato nzambi wani nzambi Yehowa. Nzambi ba chrétien oyo to sali bango nini nzambe? Comment est-ce que batu ba ko fabriquer une religion et derrière cette religion là, ba sakana na peuple de la terre comme ça? Bana anticristo bolingi nini na biso bolingi nini tata oyo yo lingi nini na bana na nzambe ozolinga nini ko? Bon, j'ai une idée, une proposition pour toi. Le kolo yo zoko sympathir na bango. Why don't you go to Rwanda? Just that simple. Kende na Rwanda, kende ko plaider cause ya Banyamulenge na Rwanda. Moi j'aurais cru que the common sense, the logical thing to do est kozala o fungola munoko pona ko plaider que Kagame na gouvernement na ye ba repatrier leurs ressortissants bazana kati ya Congo. C'est ça la démarche o ezana logique na kati. Pourquoi Congo doit se retrouver, on doit nous imposer ces gens-là? Yo ebi modèle to se retrouver dans situation yote, hein? Est-ce que nous parlons d'un peuple ba cohabiter kana biso na Kenya et puis tout d'un coup biso to lingi bango d'ailleurs Congolais bébé azala Congolais azaka très hospitalier. Majorité ba Congolais c'est pas ba chrétien lokola yo. Est-ce que chrétiens azala kana mayele? Yo mona ka chrétiens zo ka envoûtement bitumba. Tala net yo ba discours zanango. Tu es un chrétien. Majorité ba Congolais baza ba chrétien. Siko yo soka chrétien. Atele makabunda. Chrétien c'est azala kata moyiba kotele nandaku ya fukama bando sambela Jésus. N'est-ce pas? Maintenant, comment dans un pays là où la majorité de ce peuple-là, Basalam Belaka Jésus à genoux, quand ils sont menacés, Yolobo, c'est le même peuple qui se lève pour nous persécuter, Banyamurenge. Et puis, on peut se par exemple, Israël, Masola Lokuta. Il y a que Masola Israël était un jeu monté depuis, hein, que même leur, il faut pas sacrifier 6 millions de juifs na Lokuta. Il y a peut-être que Bazata juifs bibliques, ce sont des Européens de l'Est, non? Bango kuna ba koma ki ko rendre basi ba falasha ba otaka na Éthiopie ba stérilité otanga ka histoire wana te oyebi toi tu représentes, tu es vraiment un bon exemple d'un nègre de la maison, d'un esclave mental, d'un noir avec le cerveau lavé par son maître blanc et qui refuse de se libérer. Tu veux nous parler d'Israël? Really? Mais talaka na kati ya Congo wana yozo mona Israël te en oppression te talaka na Congo mona kabilonga ba Israélite te wana c'est nous toza bana na nzambe bazana na kati ya Congo ti kuna na Zimbabwe ti kuna omatina ba Yoruba, hein? Le peuple les 12 tribus ya Jacob bakenda ka wapi toka kako ba juif et puis ba juif lokuta na Égypte Israël bazalaka teint noir lelo na CNN to mona ka Israël teint clair mindele baza ko teint clair te baza race blanche. Oh, na Bible bazalaka batu moindo. Pour enfant Jésus kende na Egypte. Ako ko firin na ba égyptien parce que Hérode azako luka mutuna, n'est-ce pas? Je crois qu'alors Jesus avait la même apparence que les Égyptiens. Pour Moses ça qu'il était aussi un Égyptien, donc il était aussi de la même couleur de peau avec les Égyptiens que nous pouvons nanise flisser were black people. Boité. Tanga histoire no sumalamu, lis encore très très bien la Bible. On ne doit pas que race moko ba Neflim, ba yaka ba boti na fille de la terre, hein? Ba boti race otomona kawana, baza descendance ya yenga, banana kayen, ba yenga kakaka. Je peux reconnaître qu'on considère que faute ya bakoko na biso ezalaki ko kende ko s'identifier na banzambe ya bapaya. Je suis d'accord de dire que l'homme noir yemoko affaiblit sa puissance spirituelle parce qu'il est allé se prosterner devant l'autorité spirituelle ya banzambe mususu. Tanga su Bible na malamu. La Bible nous parle de différents dieux. La Bible est une histoire, il y en a ni polythéisme. Et puis, comme on a une période telle, Nzambe squat peuple wana telemi. Pourquoi Nzamba Koloba ne prosterne pas devant leur Dieu? Donc, quelque part, à reconnaître qu'il y a aussi l'existence de Nzambe Mususu. Tant que vous, mon peuple, donc, Ozolabani, Bawana Mususu Baza Yangaïte. Ce qu'il n'y a point de Dieu comme moi, vous n'aurez que moi comme votre Dieu. Mais ce qui osaka kayo moko, omnipotent,
Almighty qui a tout créé. Est-ce que vous en avez besoin que le bango? Est-ce que je dois dire à mes enfants, vous n'aurez plus d'autres mamans par moi? Really? I mean, bazana ba maman boni biologique. Donc, tango, descendons, allons voir ce que l'homme est en train de faire. Yo tangi ba grammaire. On wane zani plural, n'est-ce pas? Lukando yeba, yo mutumoindo. Ba kokono ba belela kanzambe na bino ndenge nini. Tu pouvais passer ton temps, ya koluka ko illuminer, ko édifier bande kona yo, surtout ba chrétien lokola yo. Et puis mokolo ba chrétien boko bongwana, c'est le jour où surtout la race noire toko la sincèrement libérée. La race noire tozo payé prix. Kaka pona religion wana christianisme. Religion ya antichrist. Religion mobimberanda kamutu zoba. Oh, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Mais christianisme, mutoya kandeko comme obscured. Et puis, comme zoba même. Dans un seul baboy, que, au côté kobanda ko comparaka, excuse me, ezalo ko zone go plaider, nena landa kiyo, on dirait zone go plaider les blancs et les rwandais. Yondo zana mtema humaniatisme, ce qui peut y humane, nani bobenga ngonini. Mutema humanitaire yondo zanango sikongana tuni baimajo yo banyamulenge wana na barwande bakata ba femme congolaise bakati mabumba bimisi bana baimajo ya somo tomona les crimes perpetrated contre le Congolais par les banyamulenge et les Tutsi. Yo lobi nini Kongola lala kala muka lobi kaka nangi peuple wana te ngai na tuni yo. Est-ce que le seul visiteur ou immigrant que le Congo a est le Banyamulenge wana? Why we don't have the same problem na batamboka mususu? Combien de fois as-tu entendu que Congolais a même kotumba un étranger na sol ya Congo? How often have you heard of that? Alors, mais pourquoi kakana batuoyo? Parce que baza batumabe. Et comme je suis en train de dire, ceux qui peuvent se péter, ils n'ont qu'à regagner Rwanda. Y a-t-il une raison pourquoi les Banyamulenge ne veulent plus rentrer au Rwanda? Tell me, why not? Le Congo a connu trop de monde de tête na présence ya Rwandais na kati ya Congo. Le même corps international va imposer comme Mobutu d'accepter les réfugiés Hutus après que Paul Kagame a abattu l'avion ya Habyarimana. Yo kota l'histoire nyostwana te po na biso ba congolais faut ka biso de to céder. Yonde va te céder toi et ta femme et ta mère et tes enfants en toi. Oyo kingai espèce ya esclave mental. Et puis ozo pesa ba tu pe ordre bande ko nanga botika. Bande ko nanga boyo kila tata wana te. He's a sellout. Ba Martin Luther King mususu bango wana. O baela kabiso ba discours na ba démarche moko pona ko zongisa mutu moindo na sima. Nde tata oyo. Et puis alobaki aza mo Kristo. Bangoti. Yo c'est mon chrétien normal. Ye wana. Bazaka kakaboy. Chrétien non démocrate c'est la même chose. Démocrate te parle bien. Oh démocratie. Oh tu vois. Mais derrière ma proposition c'est toujours un piège. Tata oyo. Nalobi l'ikambia bandekono c'est le Rwanda qui a commencé, ce n'est pas le Zaïre. Revois encore l'histoire malam. Bango ba monta bakuna bango. Bakeko bomana 800 000 tuti bakufi ya lokuta. Et puis ils ont copié cet exemple-là right out of Masolo et Salamaka na Germany. Ya lokuta pekaka. Germany c'était la même chose. Bamindele bayokani. Bazalaka déjà un projet pour envahir Palestine depuis Kala. They had to find a way. Et puis qu'on fragiliser dans Germany, n'est-ce pas? Babandi ba jeune abangwana contre Hitler. Et le reste is history. Mais zate koka Hitler alala kala muki abandi na bango non. C'était les choses bien préparées et ba Occident suntu babanda ki ba jewana. Et Rwanda a copié et puis n'oublie pas Rwanda Rundi. Ezalaka colonie à ba Germans. Réfléchis un peu, put two together. Tout Rwanda na Burundi bazalaki colonie ya ba Allemand. Boite.
So how ironic que Germany pleure, oh, assassinat 6 millions, génocide, hein? Et puis des années après, tout type a écolobo, basala kebiso génocide. Et tu kali kalata à Johannesburg. Mindele wana pas Johannesburg, bango pe bakole la génocide. Parce qu'on dirait partout, ba Dutch na balman baza, ba génocide sala melaka bango. Boete? Papa wan, na lobi boy, hein? Ce qui cause un bantou, alors vraiment c'est triste pour nous. Je vois pourquoi l'homme bantou était pris en captivité. Maintenant, je vois pourquoi jusqu'à présent nous sommes toujours sous oppression. Il y a des multinationaux. Why nous on doit vivre selon l'imposition des blancs? Qui a créé ce problème? Il y a Banyamulenge na sol congolais. Si ce n'est pas les mêmes blancs là. Est-ce que moi, en tant qu'une bantou, zaïroise, je dois ne pas me mettre debout et renoncer le mal commis contre mon peuple? Parce que le même blanc qui m'a amené racia bandokiwana, baye babomi ba violé basal makambutu nanda kunangai, ngai na lo batete nako benga na bango te nako critiquer te po mindele bakomona nazoko persécuter bango. Entre Rwanda, Mututi, Mwanyamulenge na Zaïrois, qui persécute qui? Hein? Les armes que le Rwanda a utilisées à l'est du Congo pour tuer avec les Congolais. Yo lo baisalamel na izini nini na kati ya Congo wana. Betelanga lisolo compagnie moko fabrique ba arme na kati ya Congo. Lobelanga ndenge na guerre wana est, Congolais zana ba minduki tellement, mais ce qui natali malamu na est kuna Congolais azali des underdog, azali na des avantages. Ba maimai, ba bundagana ba puissance supernaturelle. Nani apesi bango minduki. Mais tala ba malisha tuti. Minduki ona bazwa kango wapi. Je doute fort que les compagnies qui fabriquent les armes sophistiquées se trouvent na Rwanda. Et je peux encore aller loin te dire. Tala na Angola. Seria basavimbi kuna. Combien des Angolais sont morts? Who smuggled those weapons nakati Angola? Si ce n'était pas Israël que toi tu es en train d'utiliser comme un exemple, Binobana Nanzambo soit disant chrétien. C'est le même Israël à l'Okuta qui est à la base. Yamakila Banoir et Sopana Mingi nakati Afrique wana. Même nakati la région de Grand Lac, Israël joue et continue à jouer un grand rôle. Ce que tu as dit sur Sima, Masuwa oe bandaki koyana bakoko na kiboumbu. Po bayana bangwa en Amérique na ba entier. Qui était le propriétaire de ces bateaux-là? Ce n'était pas les mêmes faux juifs ici là. Hein? Banani bazoko finance ba Malaysia wana na est ya Congo. Ezaka kabangote? Yo mitu nakateke Chilombo ye wana bandiki mbango kendaka na Israël? Hein? Come on. I'm tired ya ba homme noir ou baza esclave mental ba comme obstacle pour nous. D'ailleurs, pour nanga derrière toi tu es plus dangereux même qu'un Mututi. Oui, parce que yo, buzobologie na yo, ezali comme un poison pour na raisonnement ya bana ya nabiso. Parce que j'ose croire que moi na moko ya Congolais ayoki biloko yo lobaki. Alembisi maboko, alobi keza mokano na Nzambe, Banyamulenge baza bandeko na biso. Really? Papa, phénomène bashege. Bashege wana ba parents papa na mama bakufu kuna na est. Guerre wana lobelanga sika congolais mta initia ba guerre wana. La femme congolaise qu'on viole par gang ya ba Rwandans na ba Ougandais touti. Lobelanga quelle est sa défense? Quelle est l'arme qu'elle est là pour na abanda bitumba wana? Est-ce que Bangba batu bafanda kakuna en Allemagne s'occupe na ba Berlin. Basi ba beti li solo 10 millions Congolais ba perdre vie na bango bêtement lié na ba aventure ya ba tuti wana basi ba lobele liango. Ngai na tuni yo boy. Kenya ezambo kate Banyamulenge bazalaka kuna te le tuti. Baki ndeko rejoindre bande kona bango kuna. Why il faut zala kaka Congo? Why? Et puis tangu bazalaka na kimia est-ce que Congo la bando occupé bango? Ngai na tuni ba étranger mususu bazalaka na kati ya Congo to dérange ka bango. Why kaka groupe ya banyangala katawana? Why? Ha? Yo mwana ndenge bazobo et puis comme na utikoloba na ebukute pona bebe sape manangai.
Yo, oza munguna, tu es un infiltré. Oui, oui. Au quoi la congolais, au grand jamais. Pour atteindre la telle dans la Bible, il n'y a aucun Dieu normal qui peut t'inspirer ou encourager le peuple na yo ba cohabiter na banguna na bango. Comment peut-il être le Dieu qui a inspiré le roi David de se lever d'aller combattre les Goliath, les ennemis d'Israël? Tant que bazako kende bitumba, ce peuple n'a pas bazaki kokufa, n'est-ce pas? Israël va se retrouver en captivité, nzamba na zotel mapona bango et puis azako nyata ba ennemi na bango. Quel était le sort? Bazaka kokufa boite. Yo ya côté ya biso bolingo ke biso na tour na biso. Ba bomaka biso, ba botola mabele na biso, ba sala nyonso ba kosala. Au nom de quel Dieu parles-tu? Quel Israël tu veux utiliser comme un exemple? Quelle est la race sur la terre? Oh, y connaître persécution, ba déloger, esclavagisme, colonisation, makambuto mabe, c'est la race noire. Notablement le peuple bantou. Même esclavagisme, les nélotiques n'ont pas trop souffert. Parce que ce que tel banco tu banzo te lemba ba oselo bilanga wapi. Muta makasi azalaka mutu moyindo bantu. Bona bazante mais mutu tindete ba nélotique wana te. Ndena zolo ba papa. Tokoki non le stala. Mais c'est Eliezer Ntambwe. Naebi oganga kaganga mingi. Tu donnes l'impression d'un homme qui a étudié. Nalandaka yo moko zakape na mwa ba faille, mais ezali objectif nanga le loté. Mais je vais vous dire comme ça, il faut être responsable tango zolo bepi bana na biso bazoko landa. Il est temps biso peto bandako te ya bana na biso ba kembisa ba esprit. You see? Oko bando ya kana mutako te ya congolais la tolérance te ya ba ennemi na ye. Wait a minute. Hein? Jusqu'à quand Congolais continue à tolérer les ennemis na kati ya Congo? Tokende lisusu wapi? Yo za na deuxième mboko bongsala ba Congolais que tant ba tout ba kosisa ko exterminer biso. Ba fandi wana ke biso siko to kende ko réclamer mboka moko boto ke wipe. Si tozaka kana zairo ya biso wana nde patrimoine nzambe na lola pesa biso. Tuti moi c'est mututi ko bala ya zoko leksa mwana na ye ke baza ba tuti. Un jour il faut ba kende ko reprendre Rwanda. Cette femme là et ses enfants les tenaient où? Na kati zaire te. Yo monaki exode te salamaki bazongi kuna na Rwanda, baza Zaïrois te. Ni mentalement les Zaïrois. Non. Basala assimilation te na biso balingaka pe biso te. Mututi objectif nezalaka ba take over la région là. Nalembi na ba mate ya buzobo ya kwa prendre le Congolais la tolérance ya banguna na ye. Oyebisi ça ne dépendait que de moi, il faut brûler les églises. Il faut brûler les églises parce qu'elles ont contribué à buzoba oyo. Pour mater la tolérance, elles ont maté le Nouveau Testament. Compagnon yezo sala ki ambushaka bango na yebaka pete, afuta kape bango combien na yebaka pete. Kako yela kabisa ba doctrine na buzoba. Yango yezo aka kokufela nde kaka po bison ba congolais to sambo kaka. Biso ba sala ka biso kaka mabe. Si konzambo apesaka bakoko na biso mabele ya lobaka nini to céder to cohabiter na banguna na biso pona nini parce que toke kolanda mutu moko akenda kokufa na Golgotha alobaki aza mwana na Nzambe el na kotuna moduna mobuta alobaka qui est l'enfant de Satan nani po ya Yesu tozoko muno Yesu bana na Yesu ce qui peut être siko ya Satan banani ngako tsoki bolobi ngai j'accepte avec honneur nalukaka kutunda adresse na ye. Monsieur, je parle de l'invité là. Papa, ce qui yo, baotinde pa banyamulenge. Kende ko beta ba discours na Rwanda. Pona nini ngai pe nazoko mona ba video te ya banyamulenge na Rwanda, bate ya banyangala kata bandeko na bango, batika mabe basala kana kati ya Congo. Why don't they preach that? Why ça doit toujours être un homme noir qui Ebi mundele pe batala bala bondre la race noire zakanonka maudit Ebi biloko tatoyo ezaka même n'époque esclavagisme même ici aux États-Unis c'était la même chose. Tango ba noir mususu bakolinga ba se révolter contre un système qui les a arrachés de leur mother Africa, qui les a arrachés de leur dignité, qui les a oppressés, yokanga likambo. Ba nègre de la maison, au moins ba esclave yo. Tant le maître blanc a violé maman naye, il y a botami métissé, mazaka officiellement considéré noir et puis azaka esclave.
mais moi culpabilité osala moi mokie pas maître blanc ebike wana mwana na ye balobi te yo oza teint clair okoza na sa moi tobukaka bacoton te yo ozala na kati ya ndako lokola système ya boyi quoi hein? Ndenge bobengaka baboyi donc servant domicile azalaki ona ye mosala ne ezalaki nini alembisaka mitema bandeko no bazokokemba na sa moi soki ata bandeko ne base regroupe bazobeta ata masolo koma bakoki ata kose revolte ya koya atei bango kimia ya Yesu Kristo et puis baverse ni babandaki nango na banoir omoni biloko moko koneri moko Paul alobaka ke esclave obéit ton maître hein? Voilà bwana ndezaki il fallait ko bandana ba verset wana te po ba noir ba se révolter te boité donc le noir esclave n'était pas permis d'apprendre à lire, mais quand on a commencé à lui permettre à Tangamouké, babandele qui est dans le Nouveau Testament. Et le verses, il y a que esclave, obéit ton maître, was among verses balakisaka esclave na plantation. Right? Comme ça, côté le maté, ko revendiquer badroit na ote, ki bo umbu na yo eza mokano na nzambe. Baké même très loin. Kotangi sabiso comme solo que Nzamba maudire bino yangwana vous avez été pris en captivité. Pour noir accepter son état ya oppression que zalaki mokano na Nzambe. Okinga papa. Voici pour moi que mind is a terrible thing to waste. Bongo mutukan se reprogrammer, c'est très très dangereux. Yangwana moni même des siècles après. On accorde à l'homme noir émancipation et esclavagisme, hein, que maintenant tu es un homme libre. Il n'a pas cherché de retourner en Afrique. Why? The mind. Your brain. Quand tu arrives à un point, tu acceptes ton oppression. Tu as donc, otiki mutumo kwa oppression, aboto la même sens à identité non ki moto. Mais yona nyama beaucoup ko fonctionner na même pied d'égalité. À tel point que même quand ton oppresseur ouvrira les portes, balobi que maintenant tu es un homme libre, va-t'en. Aucun détain. Okozoka ka pa moko fandi na veranda, kute yoko betele maboko master. Nazana esika aucun détain. Yango mundela mona kabisa bazoba. Yango a perdu respect envers les noirs. Kaka Bible wana bino bosimbaka. Israël balobi ke tangu nzamba ye ko telemela bango à travers Moses, peuple bakenda ki bazokende vers sa liberté, sa libération. Mais l'homme noir demeure toujours en état d'esclavagisme. Tozo mona ba menot bonami souté, mais l'homme noir n'est pas un homme libéré non plus. Il y a un système mis en place qui fonctionne et les sentinelles de ce système-là sont des hommes comme toi, monsieur. Nde babino ba nègre de la maison wana oyo maître atia bino entre bisona maître mundele bino wana o rôle na bino ezalaka koyela biso ba verset pona kolembisa biso poto se révolter te et puis kaka bino wana siko mundele po a reward son esclave soumis a kopese moi ba petit privilège. Et qu'est-ce qu'il faisait? Soka moni ata deux noirs bazo solo là aka poiti bango. On dirait tel na tel bazo sala complot. Ya solo wana. Ale mukolongo maître ye na fimbu lisusu comme plus jamais. Oye zo beta maka na Golgotha. Soki ban centre na biso bakoye biso ba beta ma ba fimbu en Amérique koleka kutu ba frappe oye zo zoka na Golgotha. Ye yezo zalaka mukolomo kwa 9e heure il rendit l'âme. Ba koko na biso ba beta ma ya mikolonyo so pendu sur les arbres. Lelo, vous voulez que nous acceptons? Il y a un homme qui est mort sur la croix de Golgotha, Nekuluzu, Alongaki. Yo yebi combien de chefs coutumiers africains qui ont été pendus sur la croix, Namasua et esclavagisme basé aux 4 océans Atlantiques? Yebi sanga. Soki kondimela yezu, eza image ya mutumoko na croix. Mais bakoko na bapandaka bangoti. Okoko bele la nzamba bakoko na opete, po yo za na nkema ba croix. Mutumoindo pe bapanda ye maintes fois na croix. Mutumoindo balinga isinga na kingo. Mutumoindo ba fiakole ba fimbu pose panzani kwa ba matie na nzete. Liboso baninga bazoko tala et po ba semer terreur. Que esclave mususo bo mekate. Voici ce quel sera votre sort. Comme cette histoire là Golgotha. Veillons voir quel autre Israël
Israélite, à cause que tellement le boy il est le fils de Dieu. Nous allons faire un exemple de celui-là qui se dit qu'il est le fils de Dieu. Parce que toute personne créée à l'image de Dieu est un fils de Dieu. Être fils de Dieu, it's in the mind. C'est la conscience. Mais quand cette conscience-là est corrompue et remplacée par une peur, tu vas te faire clouer sur la croix et aux autres comprendre que c'est parce que tu représentes une menace. Why on devrait clouer les Africains sur les croix? Tant que nous esclaves. Why? Parce que nous avons une fameuse histoire. Il y a mais accordons le même crédit aux Africains qu'on avait cloué sur la croix aux États-Unis. En tout cas, messieurs, yo, na baye yo, osa très dangereux. Et comme j'ai dit, je préfère un ennemi que je connais et mon ennemi qu'un frère qui est un esclave, qui est soumis na ordre ya mon oppresseur. Parce que mon frère me connaît. Mon frère a l'accès à moi. Yo ano beti masolo na lingala. Who did you target? Bana bazairo na este kuna poba lembisa. Boete, tu es très dangereux. Pour ceux qui bazoki munyarwanda lo bana kinyarwanda batubanga ki ba rejeter. Qu'est-ce qu'on fait? On cherche un bon nègre facile à manipuler. Vas-y, porte ta veste. Présente-toi comme un homme civilisé et dis à ces petits nègres-là de ne pas se révolter car c'est la volonté de Dieu. Dieu leur demande de vivre ensemble dans la paix, dans l'harmonie. Et qui prêche cela, l'homme noir? Les blancs. Qui a seulement pris ses parents en captivité en Afrique avec de très bonnes chicottes. Il a même jeté d'autres Africains vivants dans l'océan Atlantique. Mais c'est le même blanc qui choisit un bon nègre et lui donne la Bible dans la main, prêche bazobawana baza sur les champs de plantation, il y a l'esclavagisme. Et c'est ça la virus that has plagued la race noire. Since then, cette virus là zoko continuer et ba noir bande konanga ba noir bozali illuminer. Tata oyo azamu tout même to lapider ye. Oui, bandi busoki mondibu moko atelemi. Ate ya baninga baza la tolérant na Israël to ba chrétien ba ko lapider ye. Biso pe photo banda ko sala exemple na ba traître modèle oyo. Parce que eza batuloko la ye mutu ba garda ba africain sur la plantation de l'esclavagisme. Ezali batuloko la ye qui ont fait que nos aïeux dans nos villages n'ont pas pu s'organiser batumba fourmiana ba belge. Pona batuloko la ye. Il est très dangereux. Il est le représentant d'un système mis en place pour oppresser l'homme noir. Et là, banyamulenge ba foutie aya ko plaider na biso pour amoni biso ba nègre moko bazoba. Yangonga ina lobi bande konanga yo tout bolande mission na Eliezer Ntambwe. Tata wana il faut bo lapider ye. Azam takotika te. Il est une virus. Ce qui to tiki ye, mentalité wana juste s'ampleur to sambwe. Dans 50 ans, dans 100 ans, c'est là où nous serons réellement bien en captivité na kati ya Congo. Mundela zoro kandenge nya kozongisa esclavagisme membalo yesala mande na kati ya Afrique. Baya na ba africains sous na ba Amerika wate. Et ils ont besoin de petits messieurs comme lui là. Bande konanga botika tata wana te. Il faut aller à Bankuba. Comme ça, prochain nègre comme lui qui aura encore l'inspiration, tolérer nos oppresseurs, on doit faire de lui un exemple. Dans South Africa, kuna bazaka ko tumba batuloko la ye. Oui, tango bazoko bundela bloko na bonga ba apartheid wana. Soki ba kutani na ozoko kendo collaborer na ba mindele. To ye ozo ngo changer mentalité et révolution, pene penza ko lekani na ba pétrole. Bisonde muli moi christianisme côté ba congolais mingi. Muto yo il faut to sala ndenge bandibu ba salaka ko déclarer fatwa sur ce papa là. Alekana ki na émission ya Eliezer Ntambwe. Toko tolérer les sous toko tolérer les sous. Fini avec cette histoire avec les nègres de la maison. Et toute autre personne qui
inspire ou aspire de devenir encore une autre nègre de la maison. Bendaka déjà matoi. Miye belaka. Tout ça la blague te. Ngai lutte nanga. Je ne gagne absolument rien. Même pas $1. But I'm passionate about it. Je sens que c'est ça mon appel. Yakoluka ko illuminer bande konangai. C'est un risque que je prends et je le prends avec la tête haute. Bozolanda et tokoki ko tolérer ba très lokola nyangala katawanate. Il n'est pas un Congolais. To longolais na Congo na biso c'est un homme déclaré fatwa na tatawana. To mona susu ba msusu ba lokola ye. Eliezer next time ozo beng sakabatu. Oye baka deja ke tango azoko ya kote ya biso Bible. Nandenge to tolérer ba ennemi na biso. Ye moko azoko milukela liwa na émission na yo. Oui, ba frappe ya kozwa, yo lokolo zamuta bénévolat, o meme kuna na cinquantenaire ba kende ko soigner ye. Comme ça next time, akoye ba bloko na zo ko yebisa biso. Yo poko tala ka biloko, yango les linga ka biso to linga ka biso te. Comment ko tika mutu boy, yo za un homme instruit. Tu connais très bien que c'est le système. Yo yebite makambo sala na esono contre bazairwa, comment ko permettre mutoya ko lembisa mitema ya ba congolais. Nana zolo bella makambu na biso. Eliezer yope nazo mono clarté tatoy. Nazo mono clarté. Ah, nazo ko mono clarté Eliezer ntambo. Yeba position na yo. Soit tu es pour le peuple ou tu es notre ennemi. There is no gray line. Tu es avec les Congolais ou tu ne l'es pas. Et ça m'a sur la partie politique te. Argument nanga ezali beyond les partis politiques. Ça nous sert à quoi d'avoir OIDPS, OMPR, OMLC? Ceux qui mentalement to zaka kaba aveuglé. Tozo linga to kangola moi une fois pour toutes. Yozo ko yana ndenga cessé. Na nègre wana. Aya ko lembisa ba esprit faible na ba discours na abuzoba wana uti ko sala. Eliezer Keba no tatoi. Keba. I can see right through you. Soko za corrompu, fais gaffe. Fais gaffe. Bangsa batuno bangsa kuna na Kinshasa. Oya kwa na Amerique non? Bangsa batuno bangsa kuna. Mais fais gaffe. Fais gaffe. Ngana zana mentalité na bina buzoba wanate. Na zana mentalité na bina buzoba wanate. Soki na kolata ba kraka na kena ngana na kasho. Po na balita boda. Yara kwa mwana nga ba noire. Bele ba kwa kotela mbola wa bo libere ye. Yo mwana biso zana ba buzoba buzala kanangwana. Yo se ba ko kangwa ko be zera ba ko protester bo libérer les airs. So ko taka na babolo ko no kuno kyo fandi ti ba ko bimisa yo. Bande ko no ba ko bima lelo ba lobi pe tiki yo kunati. Yo mona ka kongola ti ka pression pour changement penza salam. Kaka biso to telemi to zolo belo to bi mwana mboka. Metalo zoko yana munguna. En tout cas, likambo sali les airs ezali impardonnable. Et là je parle en tant qu'une personne noire. Oh, yo sali ezali unforgivable. Osa très dangereux. Okoki ko permettre mutoya ko semer poison. Na mitu yaba congolais te. Surtout pas in this day and age. Tozol katoko ta terre promise. Yo zolgo garder biso na désert. En bon. OK. Mets ça dans ta tête, Eliezer. L'homme noir sera free one day. Oppression nabiso ekotika la kalibela na libelate. La reine de nos oppresseurs et ses bandits et c'est sila kuto. Likamutozana ngwezali la consciousness ya l'homme noir. But it's coming. But lokola yo na mutu no wana bokolukeska bokokende. Et ça la makaka pendant que toza vivant. Otika ba blague no wana. Tika ba blague no wana. Ozomona ngoka on dirait même la honte de la politique na bino hein. Oye tantôt. Non. Oh yo tozo blaguete. Tozo ko blaguete. Oye there are so many layers na discours à papa na sali. Un homme très dangereux. Na otiko tuna yo, mais mai na Moyen-Orient. Kendeka na Moyen-Orient, omona mundibu oya ko tenir discours lokola ye. Pona faveur ya ba Israélite to ba mindele to ba chrétien. Omwande ba sala mundibu wana. Ça n'a rien à voir avec parti politique. Eza makambo attributé. Eza likambo ya race et le problème, écoute, batu bakufa pona makambo yo. L'homme noir a été rabaissé na ba niveau moko très bas. Kaka po ba botola ki bomoto na ye. Et biso tozoko bele la tozongi sa conscience wana
yo ozokoyela biso un nègre de la maison po aya koyebisa biso tolembisa esprit à révolution. Oh, nayebi entre vous deux. Nani mutaza le plus dangereux, qui est le plus mauvais serpent, lui ou toi qui a été malin et au tieye yo batami le colossal introduction et puis yo la conclusion. We see what you did. Nous avons pris note, hein. Keba no Eliezer, toi ça no se quitter. Lito yezape pona bana nona ba kokolo kono lobby. Tiens musonge no, et histoire na bino n'est-ce pas? Come on. What kind of nonsense is this? Pona nini kaka biso kaka ba noir, pona nini? Oyebi kapo yo tebi koza zairwa. Pona ngena lukelo pe mboka wakendo kotia yo. Mais yo za zairwa, so you safe yango yo topesio keba. Kwa ko saboter lutte na bisote ntambwe. Please, ko saboter lutte na bisote, hein? Yebe loko sala. Oyebi na yo ki tatana muteme ko kakingaite. And I know you are a very intelligent man. Oyeba ke exactly ce que tu as fait. So ce qui na landio bien Eliezer. Toi, tu es d'accord na biloko tatana lobaki? Cause if you were not, olinga ko lekisena émission na ote. Aha, na peso exemple pete, hein? Ce qui mutumoko asenga ki aleka na émission na opo ya kofinga Chilombo ou bien batumoko yo banga kawana. Olinga lekisa ete. Po olinga ko lobani ne ya ko lukelanga ngambo. Boite? Aha. Donc quand même tu as une idée ton invité a kolobela nini. So you knew. Position ya mutuna yo wana olekisaki ye po ayako koko insulter biso bana ya Congo. Comme je dis Eliezer, l'ennemi que je connais est mon ennemi, je comprends. Mais mon frère qui me trahit dans le dos est plus dangereux que même mon ennemi. Eliezer, positionne-toi. Soit tu are for the people ou bien tu es sous l'ordre et tu es soumis na ordre ya master na yo. Au sommet de tout ceci, c'est l'homme blanc, non? Non, au sommet masolo tout ya batuti, le banyamulenge, tout bakonero tout au moni. E banda ki wab na bango mendele tum to bakrea ki kambo boite. Alors, donc yo ye koza la porte-parole na bango o sali ki malinité o le kisi mutu na yo. But you had to have been in agreement na ye pour le kisi na émission na yo. Pour ko baba buzo bawana. Hein? Wa manya. Oloba chuba no? Wa manya. Ok bande konangai. Ezanga mamuluba RC pusani na lembi na lembo ebi biso batu mwindo bande konanga to sasu nini. Foka ka to vea kaka boy, to vea kaka po. Soki to tikela kitatoyo. Eke babuzo bane wane kotela ki batu na mayele, batu msu banga ki babanda ko contempler biloko a lobby. On ne peut pas kotika baida ndengwana ezwata oxygène pona et continuer kokola. Non. Faut ko boma moto na deke bandi. Na Chine kuna si bazaka kenga na Chine na bango. Pona ni bakenda kana Nations Unies bakenda ko se lamenter. Et puis moi je ne comprends pas batuti yango. Ils n'ont qu'à retourner au Rwanda. Bazo pressé par rapport à qui? How did they come there? Je peux encore comprendre ce qui depuis le commencement des temps bakwa bitakana biso ba bantu et que to linga kande bangote. That's not the case here. Why quoi imposer biso batumoko mindele bayaka na bango? What the hell? Donc Satan tiaka ba projet naie 2 siècles avant biso to ko kota na kati ya vision wana à Satan. C'est ça. Ce que to lobi ke baza ba antichrist o to lobi. Tatane fobo sale makambo botikete. Okay, I love you all. Bye-bye.